na Congo bande nyonso bolanda biso partout mokili mobimba tolobela 2 points tolobela 3 points tolobela 4 points selon kaka ndenge tokokende lelo tozo banda nanu na masolo etali Festi Gola échec. Pourquoi échec? Pourquoi makambo ya Festi Gola ezali ko marcher te? Pourquoi bande konabiso bagolwa bazolela? Pourquoi organisation ekei na ba qualité oyo tozela kite? Tokobeta masolo ya matanga rencontre ya Koffi Olomide na Fally Ipupa ndenge bakutanaki na kati ya matanga. Bande kona ngai tokobeta impolitesse oyo ba fanatique nini oyo basali impolitesse na kati ya matanga ya sœur na biso Mimi Tikeva. Tokobeta pe masolo ya ingratitude mokili oyo tobosana nde bolamu noki. Mokili oyo tobosana ka bolamu noki mokili oyo ingratitude tokomisango na première position. Matanga ezali lien ya réconciliation oyo toyebi esangisaka batu pe oyo bazalaki koyokana te pe bayokani parce que matanga ezali place ya mawa. Kotala matanga ya sœur na biso Mimi Tikeva tomoni ba leader mibale ya musique bayaki ko assister F victime na matanga tomoni bongo Félix Wazekwa azalaki bien accueilli. Félix Wazekwa bayambaki ye neti bébé neti yende papa bimisa Fally yende bapesi honneur yende bapesi valeur yende Fally apesi litoi na ye po basolola po matanga ezali place ya makelele kasi Koffi Olomide tokobeta masolo. Pourquoi Koffi Olomide améritaki ba respect oyo bapesi Wazekwa te? Tozaka kawa tokobeta masolo ya Casino de Paris ya ndeko na biso Fabregas Maestro. Pourquoi ezalaki kombati? Pourquoi bandimaki corps ya sœur na biso Mimi Tikeva ekende vendredi po bakunda yango samedi jour ya enterrement ya sœur na biso Mimi Tikeva? Wana ezali bakomba oyo ezalaka na kati ya musique na ko expliquer bino yango malembe boko comprendre pourquoi campagne salamaki ya makasi pona ko déstabiliser concert ya Fabregas et Salampiaka. Bande konangai bien calculé bato soki bake matanga bakende banterima retour bakozonga fatigue bakozonga bandako nde kolala. Bande kotozo banda pel tokota pel solo ya Héritier Watanabe la Pulga oyo azobetela biso concert le 21 lelo toza le premier. Bande konangai pourquoi chaque fois ce qui est Héritier Watanabe ce qui est héritier Fally azana événement ya munene Héritier Watanabe ayaka ko sopele ba fleur ayaka ko soutenir héritier Bercy ya 2020 o ngana kendaka Héritier Watanabe atinda ba Dodi Shungu atinda ikiri ya ba maître na ye bakende babunda na ba combattant pour ce qui Fally abeti musique ekozonga na poto ekozala l'intérêt général ya bato nyonso tout. Bande konangai pourquoi des poids de mesures ce qui fallait azobeta événement munene Héritier yaka na maloba kitoko Héritier sopaka ba fleur lelo Héritier Watanabe azobeta concert ya malonga concert ya munene oyo ase annoncé totikali na quelques jours totikali na 20 jours seulement jusque là ba communicateur oyo bazana mopanzi ya Fally tongo midi po kwande kofinga na kofinga ko déstabiliser concert ya mwana mboka Héritier Watanabe oyo pacho refi mutu ezali kosala bien talobi Héritier Watanabe alataka bagi ya 32e degré. Bande konangai ezali kaka ba annonce oyo tozali kopesa toko banda bongo na Festi Gola ya ndeko na biso Frère Gola Jésus de Nuance yango ezali point na biso ya liboso kasi avana banda na banda kokota masolo oyo etali Festi Gola. Pourquoi échec total? Tokota nanu na ba point oyo ekopesa biso raison soki token sur le plan échec. Bande konangai bozo sala makambo ya organisation ya musique il faut bozala ba professionnel. Bande konangai Frère Gola aki ko sala ba événement na ye na poto
bande kona biso ya Kinshasa bafinga ka bana poto baza bato ya besafodage bana poto basukola ka bibembe poto mbongo ezate bana poto baza bampiake tomoni Ferrego la sala ki ba événement na ye na poto oyo bato bafuta ka cher tomoni Ferrego la teki ba billet atondisi basali ya minene kaka poto oyo bofinga ka bana poto bampiake bana poto basukoli bibembe bana poto bamataka ba esafodage soki bakoyi bakokufa bana poto baza bato pamba me bana ya poto oyo bobengaka bampiake baorganisation nyonso ya Ferrego la na niveau ya poto elekaki malamu makasi bagolo ya poto félicitations d'abord Ferrabeti double Adidas Arena bomonaki bino moko ba plein ya bladité débordé félicitations artistes et musiciens Ferrego la Jésus de Nuance Ferrego la Jésus de Nuance Malembe Malembe Ferrego la Jésus de Nuance Ferrego la annonçaki biso double stade Tata Raphaël retour ya Ferre ezalaki double stade Tata Raphaël bagolo bazelaki Ferre na maboko ya kofungwama bagolo bazelaki bagolo bazelaki Ferrego la aya retour na Kinshasa bazelaki na stade Tata Raphaël retour ya Ferrego la ba conseiller ya lokuta oyo bayaka kopesa ba conseil ya lokuta babongolisi concert double stade Tata Raphaël bango bakei ko conseiller Ferrego la komisa yango festival droit d'entrée $10 bande konangai droit d'entrée $10 moi je pense avant na kota makambo ya Ferre nazokota na ba fait oyo ko mema échec na ba événement ya minene neti ba organisation neti ya ba festival soki Ferrego la festival festigola soki ezalaki na droit d'entrée à $10 ndenge batiaki soki esalaki réussite angazala le seul musicien depuis monde banda oyo asali droit d'entrée à $10 na Congo batu bayepe plein ya festival toyebi ke festival batiaka ba prix moko raisonnable ba €1 ba $2 ba $3 soki ebele pena $3 ou €3 mais bandeko na biso oyo bakonseyaki Ferrego la anga nasalaki ba émission na lobi na Congo eza na artiste et musicien moko ta koorganize festival esengaka ba moyen ebele festival esengaka makambo ebele bato bobozwaki nga bolobi ken mpe naza bilobaloba oke maloba ya mpaka ya nanga Louison Mbata sere nanga Poli Lumumba biso tozali bampaka badoye ya mosala oyo toyebaka badanger nini oyo ekoya lobi bandeko na ngai soki napesi bino exemple ya muke lelo kaka ndenge tofandi na bino boye soki na bina fongola kaka live tomeka kotuna bandeko ya Kinshasa situation na Kinshasa ezokende ndenge nini bato nyonso bayebisa biso ke Kinshasa mpiaka ekoti mboka ekufi bato bazo souffrir grave sur 100% ya bandeko na biso ya Kinshasa 98% ya bandeko oyo bazo kemba makasi pona kozwa ta $10 ya kolesa bana kosaela bana ta tina tongo eza pasi bongo ndeko na biso Ferrego la Jésus de Nuance nani apesaki Ferre conseil ya okende kosala festival droit d'entrée $10 na mboka oyo conjoncture vie sociale mpiaka na bampiaka mboka na biso ezo marché mabe nani apesaki Ferrego la idée ya okende koorganiser festival oyo bato bakoya plus de 20 000 personnes 30 000 personnes est-ce que ezalaki idée ya bien na place ya ba 50 000 personnes est-ce que ezalaki idée ya bien Ferrego la apesa biso tarif ya $10 na mboka oyo ezali ko marché bien te sur tous les plans peuple azoyoka pasi bandeko na ngai tika na informe bino tokende tozonga bikende bizonga Ferre azali na ba fanatique ebele oyo bakoki pe kobuka ba esplanade wana babuki kasi
conjoncture oyo tozopase nango na mboka na biso nga nayebaki déjà ke droit d'entrée ya 10 $, na esplanade oyo bato bakozala debout concert populaire festival nga nayebaki ke milingi ekobima na makisolo wana nayebaki ke moto moko ekobima boyoka réclamation ya bagolwa bango moko nanu tolanda nanu eloko oyo c'est nanga Pauline Lumumba RDC Monde mauvais Louison Mbata Zetikir Vero Kir Dani Pova venanga patu kapangala Joël Salambi bande ko bolanda biso ebele réclamation oyo nazotia ezali ya bagolwa garçon oyo azoloba oyo Nasir Boyebi akoma pena kokanga ba photo na faire azalaka na ba activité tout ya faire parmi bagolwa ya makasi ya faire gola garçon oyo azosala musala makasi ya zaile tibayani Kayenga ya Kinshasa garçon oyo azoloba azana tibayani Kayenga ya Kinshasa bandeko na ngai nas bandela enan Boyebi voix na bien muto wa buloba abosani voix ya garçon oyo akosi biso c'est quand ça lève, on va vraiment ça lève, ça lève, pas lève niveau ça. Quand c'est le stade, point pas. Non, Belvet, s'il vous plaît. Non, jusque-là, moi, à un moment donné, on se comprend plus. On se comprend plus. Est-ce que Mobutu, est-ce que Nana a interdit Mouton Salève tout, on s'enlève d'ailleurs sans camion? Non, on ne se comprend plus. Parce que c'était aujourd'hui, soi-disant c'était aujourd'hui, soi-disant c'était l'ouverture, c'était le 29. Le 29 c'était l'ouverture. Papa, bon, la biso ba mouton ou ben neni. Comment on mouton banane? Voilà, alors, awa siko eza message ya bagolois parce que basali live na bango bazo réclamer. Bandeko na ngai soki lelo ata Michael Jackson akiti na Kinshasa po asalisa concert populaire na 10 $, moi je pense ekozalaka pasi bato baya ebele parce que mboka na biso to taper to passer na betapi moko très difficile. Sœur nanga Pauline Lumumba, sœur nanga Pauline Lumumba RDC Monde, sœur nangai Pauline Lumumba RDC Monde. Bandeko msuba oluka basala neti ko chola, basala neti ko critiquer, mais bon ça na conjoncture to anango na pays na biso bato ba souffrir, pays na biso to passer na misère, bato ba ba concert o eza petit peuple. Mwana mokonzi moko te akoya concert populaire, bango ba biloko VIP, place bakiti eza fandi, champagne eza aye, ba bebisa mbongo na bango. Ba biloko ya populaire oyo, batiela bato ba $1, ba $2. Ndeko conseiller qui ndeko na biso artiste musicien faire atia concert 10 $. Moi je pense ye mutamemi faire na libulu ya mai ya bangando. Ndeko o conseiller qui faire gola sawa événement festival chayango 10 $. Ndeko wana nde azui faire amemiye na mai ya ba crocodile. O ezanga teto landa isusu kaka message na bango moko bagolwa boyo kaka donc nabo nanga na trouver nanga masolo oyo normal parce que
nga premièrement natali conjoncture ya mboka ekopermettre nango makambo yo e marché ndenge batuto ozelango e marché te parce que mboka na biso conjoncture nango eza mabe tokende pai tozonge pai mwana condamné artiste et musicien faire egola eza te yango soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye bampaka wana baloba yango na ntina baloba yango mpe pamba te boyoka sikoyo ndenge bandeko na biso mpe bawario bazwi likambo yango ekomi ya bango oyo esalami ya mpiaka na kati ya esplanade ya palais du peuple boyoka bawario mpe bazwi basomisi yango ya kosemisa savongola bagorille baleli partout na balive soko kei baleli babi tokoya te baconseil kutu etali biso te fesi kwanga wana tokoya pe te savongola omoni stratégie osalaka tour ya liboso ya kodiembela data fali olingaki ozela fali kaka tie date loko akoma oxygène na yo oprofite na nsima date na ye fale pa ozala pressé yo moko makambo esimbaka te makambo no esimbaka kaka soki fali mpo batie date yo mpo diembeli na nsima kodiembela wana mwa makelele koleka nango ozwi mpe mwa visibilité mais fali atie date te akekunda kor ya makasi mitikeva yo beta concert wasile kosimba esimba te lelo tous les gorilles baregrete likolo nango bakokosomba billet ya $10 te erreur osalaki fale kaka ozela nde wifi na yo ozeli wifi afongoli connexion odiembeli osaleli connexion na ye olinga oréussir oyo ekomi soni lelo deuxième jour festival mobimba ekota 10 personnes étranger nini ya kolinga aya abeta apreste liboso ya 10 ou 15 personnes yo kanisaki bagorille baza capable ya kosomba billet ya $10 ata ya $5 apamba basala yango te na Congo tona misieka moko oyo abeta concert à cher bato batondi plein. Merci beaucoup. Alors, oyo ezali message ya ndeko na biso wario nga na asenga bino ba wario komi boza na biloba loba bonisa fali kasi stade de martyr soit stade de martyr abeta yango na $10 total soki fali kosala ta la moitié ya stade fali abeta stade de martyr atia yango $10 total soki fali akotisa ta 20 000 personnes comme ça ton dit ma fali que fali aza elombe mobile parce que oh yeli faire et ko yela bino pe ba ware parce que conjoncture ya pays na biso mbongo ezate pays na biso batu ba souffrir mpiaka ndeza na mboka na biso inonsi bia yembaki ba mpiaka na lingina bala kasi mbongo ezate ba mpiaka ndezo sala makambo nyoso mboka ba mpiaka yo mona ba conseil faire avec beta na poto ya ba $100 ba 75 €, ba 100 €. Est-ce que bomona ki makambo ya batu mpiaka salemaki mboka na biso to wana problème souffrance eza na mboka na biso. Alors tozo kendeka video moko avato si sa dossier ya côté ya ndeko na biso faire egola to kota sko masolo ya matanga ya ser na so Mimi Tikeva. Donc to kendeka eloko moko comme ça. Oh déjà je pense que tolandaki yango oh tokota fait pas de pouvoir monsieur je suis à la faline de sel boyo kasiko ya lobby na palais du peuple botala je suis à la faline de sel loka boye piaka elonga na comprendre ba warrior bazala wana basuki para toujours na mambo fali oh piaka oyo isalimi oyo lobby na palais du peuple botala je suis à la faline de sel loka boye piaka elonga na comprendre ba warrior bazala wana basuki para toujours na mambo fali. Voilà bolandi bino mokoti ndeko azolo baba warrior basuki para beaucoup plus na makambo ya fali na ye moko aza warrior na zolo bela makambo ya faire c'est que otaki misu na yo na makambo ya faire egola okenda ekotala siko bochaka misu na makambo ya fali
oyebi nde nini ke faire gola sali piaka boza batu ya lokuta moko bino ba warrior oyo boza lokuta moko impossible sikoyo tokokota sujet tali bongo matanga ya ndeko na biso mama na biso Mimi Chikeva avatokota topesa ba raison oyo sali Fabregas Maestro pourquoi sali piaka lobby malgré ba invité bazalaki ba seleo ba dépli bato ndenge na ndenge ndeko na biso quand même ngapo na ngana féliciter pour beti concert nomba bato bayaki wana quand même bazalaki na bango pe ebele tokota na lisolo ya rencontre ve na biso Koffi Olomide bandeko na biso ba warrior même tozobo ya mai même tozobo ya mai yango esala biso tozala mai yango esala biso kaka tozala tobotama na mai tokokufaka na mai tokufaka nzoto oyo epolaka soki nzoto nyonso epoli nzoto ya mutu ezopola ekomaka mai ti ese disparaître na mabele bandeko na ngai Koffi Olomide azali mai ya Fally Ipupa du début à la fin alpha ti omega Koffi Olomide azali mai ya Fally Ipupa bandeko na ngai force ya Fally lelo ezali mayele oyo ndeko na biso Fally Ipupa azwaki na maboko ya Koffi Olomide bandeko na ngai botika na senga vie na biso Koffi Olomide ba pardon ebele parce que aza vie moko boye moto ya kapeto tumole po to aza vie moko gentil mutema kolimbisa mutema ya mawa mutema bu papa Philo soki problème ya boye eyelaki Fally eyelaki Koffi Olomide bandeko tokende na analyse malembe Koffi Olomide akufela chauffeur na ye vie na biso oyo atambusa pe ba Fally Ipupa bafanda na ba Fally Petro arti oyo Koffi asali ya koyana matanga ya sea na biso Mimi Chikeva bandeko na ngai ngapo na nga na osenga Koffi bolimbisi parce que to bandaki déjà ko critiquer ye matanga ekundamaki nanu te to critiquer déjà Koffi to critiquer Koffi ke Koffi papa mabe Koffi ayaki ka matanga faire azwaki ya Fally azoya te ke Koffi Olomide azalaki na ye na poto matanga ezalaki na Kinshasa bandeko na ngai Koffi alakisi biso eza exemple ya munene Koffi aza na motema ya bolingo bandeko soki lelo batie Koffi awa Fally awa bandeko na ngai na ndenge ya verite na ndenge ya kimo Kristo na kopona Koffi Olomide soki batielinga lelo Koffi awa Fally awa pona mutu moko oyo moni aza mutu malamu semblaki walai na Koffi Olomide na art Koffi asali Koffi a signé ayebi bien que terrain wana eza terrain ya banzoi terrain ya ba warrior bakoki ko emilenga bakoki ko zomelanga bakoki ko betanga mabanga bakoki ko bomanga bakoki ko salanga mabe Koffi andimi risque nyonso wana bandeko na ngai soki na kritikaki Koffi na matanga oyo soki na bengaki Koffi demo bandeko mille excuses Koffi epatenga comportement Koffi oyo comportement ya Koffi eza comportement oyo musicien congolais moko akotikala kozala nango te Koffi andimi place ba warrior bakoya ko soutenir matanga ekozala matanga ya bango na bango humiliation na nyonso Koffi andimi yango andimi oyo nyonso koya eya akende bandeko na ngai bosala confusion ke Koffi aye matanga mimiti ayende ko consoler akinde ko consoler Fally Ipupa pona nga ça veut dire bolingo ya Fally na mutema ya Koffi Olomide ezala nango kaka
Osoki Kofi azalaki mutu mabe ngalo babana ana de bakenda basala likopa po ba déstabiliser nga basala likopa po quartier la te kuya alingaki saboter pe matanga toki na ndenge pena ya logique soki Kofi azalaki pena mutu mabe parce que ndenge Mimi Tikeva ke ezala ndeti edi badeta kei po ba edi badeta ba Mimi Tikeva bakoko dilaso batu wana nyonso tu bazalaki bana ya Kofi Olomide bango tu bana ya Kofi Olomide na babesenga nde bango tu bana ya Kofi Olomide. Moi je pense makambo oyo yelise na biso Mimi Tikeva Kofi Olomide aye. Moi je pense eteya bave na biso ba edi eteya bakoko dilaso eteya ba maître besenga nde botala mutema malamu oyo Kofi Olomide alakisi bino. Kasi bokanga ba Jaeli Minokoti. Kasi bokanga pe ba Alexis Weti Minokoti. Bande konana analyse ya muke oyo na sali rencontre ya bongo toyebi keza ba rencontre oyo soki batu bazalaki koyokana te na ba rencontre ya matanga ba réconciliation esalemaka automatique. Na bale ya matanga réconciliation esalemaka automatique. Oh, likambo nini entre Kofi na Fali. Oh, likambo nini katani solution te na matanga. Oh, likambo nini ya munene oyo ezangisi kopesa bango réconciliation na matanga. Tomona Héritier Watanabe ayaka matanga ya mama na biso si deji mampata akufelaka mama na ye. Héritier Watanabe ezalaki le seule occasion ye tant que mwana muke akenda koyamba wera. Eloko nini ezangaki bandeko? Eloko nini ezangaki? Ndeko na biso Fali atelema aya ko s'incliner liboso ya papa. Aya losako papa, losako kulutu. Apesa tambote ya simbi loboko na tolo. Kulutu mpaka bonjour. Merci na ndengo ye ko assister mwana na yo azuli kambo. Est-ce que na mile wana tozelaki Kofi ne akende kobanda Fali pour ambote Fali wa azali mwana? Tolobaki tozela bakunda matanga bien. Après toya lobi na lobaki na kosala eloko te. Est-ce que bandeko na ngai na ndenge ya logique Kofi Olomide na Fali pupa nani falaki asala geste ya koya kosala geste ya respect pa moninga? Kofi azali papa, Kofi azali papa, Kofi azali papa, Cindy azali mama. Kofi azali papa, Cindy azali mama. Fali pupa lobi amoni présence ya papa na mama baye kotala ye tant que mwana azui problème. Bandeko na ngai ba warion bosalinga motema pasi moko impossible, quel sabotage. Kofi Olomide ye matanga bozobelela biso tozela na biso biso tozela na biso biso tozela kombe biso tozela ibu biso tozela moano biso tozela hirondelle biso tozela pigeon. Moi mitema mabe boza mitema mabe. Kofi aye ko consoler bino na place ya pasi et comme biso tozela kombe biso tozela aigle biso tozela libata biso tozela soso biso tozela moano biso tozela hirondelle biso tozela tchaku. Boni boyeko boni pe boye bokomi pe ko boni pe boye. Bobenga ngo papa si papa na biso. Oh koko bozo respecter koko te. Oh bana ndeni conflit ya papa na papa na bino za na conflit na papa na ye. Bino bana bobo koko na biso to respecter ye te bokangeli koko kan. Est-ce que ça le maka? He! Miziki Nzambe nanu namona makambo te depuis na botama. Nanu namona makambo ya boye te Nzambe. Nzambe na ngai nanu namona makambo ya boye te, nanu namona makambo ya boye te. Kofi alati
andimi ba risque boko bete pe mabanga boko kite ko todine ye boko ki ko sala nyonso boko sala Kofi andimi humiliation koya Kofi pardon na nyonso to sala ki o critique to kanisa ki oza mutu mabe oke Kofi oza mutu mabe te ma misu ezotanga ngai ma misu ezotanga lokola mbula Zambe na ngai Seigneur Jésus Kofi Olomide alongwe bawari bomoni pena koko na bino ya mobali bomoni koko na bino ya mwasi ye moko fale amoni papa ye na mama baye kotala nga na matanga papa na mama na biso baye Sindi mama Kofi papa na mama balati noir Fongo na mama atali alobi comme toke na matanga ya mwana na biso tika na lata kitoko po bana bakoko na biso bamona ke bapanga balati sheki bapanga balati kitoko Sindi leke bakutane sikoyo na bakoko yango bakoko bakomi oyembela bango ke tozela hirondelle tozela pigeon tozela chaku tozela libata zo oh non namona makambo ya boete bandeko na ngai namona makambo ya boete Kofi akoti salon sali suki na modèle ki tango soki ezalaki pena matanga o pena bayaki bayambani na bango likambo nini oyo réconciliation esali réconciliation ekota te na place oyo ba réconciliation ekotaka bandeko na ngai soki na oloba Nzambe na ngai nakomi olemba kolobela ba sujet musique ya Congo sans blague nakomi kolemba kolobela ba sujet ya musique ya Congo kolimbisa nga ekomi na kolembisa nga po na amor ki mutema mabe moko ekoti na makambo ya musique ya Congo ki mutema mabe moko impossible Sindi lekel aluki bilamba pena ya chic ya cher alata aje na matanga ya mwana na ye akufeli mutabiro Kofi Olomide papa aluki pena donc Congo eza na kimutema mabe sikoyo bandeko na ngai quelle stratégie oyo esalamaki matanga efeli koma poto vendredi po bakundango kaka samedi jour ya concert ya Fabregas Maestro boyoka ngai boyoka vérité milingelinge bima na makambo oyo boyoka milinga ndenge ezobima na makambo oyo pourquoi bazwaki kaka matanga wana babetango flèche ya calcul jour Fabregas obeta nde jour ya enterrement boyoka bien peut-être un mosusu qui fait Fabregas pe azalaki na concert na Paris te peut-être proposition peut-être ndenge na osala analyse ya kozwa ko baya kundango na Paris peut-être ndenge ezala te tozwa nanu peu d'interrogation rendre à César ce qui est à César oh Fabregas asala critique ignorance kanda wana epolaka te bandeko na ngai ti bazwa ko ya bimitike babetango calcul ekota poto vendredi bakundango samedi elala 2 jours te samedi wana efe kundama samedi oyebana ekeza événement ya munene oyo bakongolais soki bayana eloko akosala te Fabregas Maestro akotondisa casino wana blague te Fabregas babeti ye eloko na comprendre te bagnatie pena tout déplacer tout le monde matanga déplacer tout le monde du cimetière allez après cimetière allez bokende kolala quelle explication tokopesa na makambo wana quel calcul oh Fabregas batangeli livre bazwi livre ya munene livre ya monene bosi yana ko expliquer na okota bokima te na okota ba place wana bien bazwi livre pena ya monene bakoti
bakoti pena na livre ya munene na aluka awa na koma ba biloko msu awa na koma ba biloko msu na koma biloko msusu na amona place na koma ngote place ba sala ka calcul ya batu na chaka ngoda nini place ba sala ka calcul ya déstabilisation ya ba événement to fandi na mboko to yebi ba calcul wana très bien page na komela ngonde nazoluka awa Fabregas abetaki le 31 eza jour vrai jour ya calcul ya science vrai jour pena bazwaki ndeke bakalkile na lance chat Fabregas amoni oyo efalaki amona te mais akokola na miziki Fabregas kato nde tomoni ana akokola na miziki félicitations tomonaki présence ya ndeko na biso depuis Kimpomba ayaki tomoni Seleo Scram ayaki ndeko na biso Bekami pe azalaki félicitations parce que malgré tondi te mais tomoni qualité ya musala Fabregas abeti entrée surtout ya Fabregas esala yenga kitoko na sepelaki ndeko na biso depuis ki alataki kitoko Seleo anime neti animation ebandika lelo félicitations ndeko na biso Seleo Scram mingi ya koloba eza te tokota dossier moko eza awa eza dossier moko très sensible ya blague te dossier moko eza awa eza très sensible soki bozwi occasion peut-être soki nazwi occasion ya komona dossier oyo ekosala biso bien bandeko na ngai nabetaki 4 points na kosola na émission oyo chaque fois Fally Ipupa azalaka na événement monene Héritier Watanabe asalelaka ye toujours beloge atindikaka bato bakendo soutenir ba événement ya grand frère na ye Fally Ipupa mais pourquoi pas retour ya makambo ya Héritier côté Fally basoutenaka Héritier Watanabe te toluka nanu comme ça nga alingaka na oloba te makambo sa ba preuve alingaka na oloba makambo sa ba preuve te toyoka nanu côté au moins muke comme ça. Fally qui a la date du 29 octobre. Voilà, que Dieu vraiment bénisse cette journée-là. Je sais qu'il fera du sale. Ça sera un grand concert. Il va donner de la gaieté, de la joie à ceux-là qui l'aiment et surtout à ceux-là qui aiment la musique. Parce que ça, la musique. Et là, ils aiment la vraie musique. Surtout les Tsingabo. Ceux qui ont bien et séduire. Donc, batona baroye belé ko soutenir baya bachema beaucoup parce que bato belé ba obeta ndule pour na bango moko ba lukalar mais bato musu ba obeta ndule na Congo ba obeta ndule na Congo pour ba tombolango Congo parmi bato ba tombolango je pense qu'il y a une élite aza parmi ba oyo penza so ba batanga Congo ba musicien ba rotanga et quoi de plus normal que de soutenir son événement. Au moins, même à Bercy, comme batango bazo menacé bato bazo sa mambutu mais il nga la soutenir déjà depuis parce que nga na lingara musique nano au-delà ba kombo bato na lingara en musique au-delà ya ba problème ego za ketam sous intelaza période papa sambela kakanzambe bande ko ngai Héritier Watanabe alingale lisanga mwa mobalo yo zala mutema malamu Héritier Wata za mutema malamu oyo Héritier Watanabe abeta masolo ya le 29 octobre o Fally abetaka na Stade des Martyrs alobi awa pe clair ki soutenaka pe Fally ezali na combat ndule ya Bercy na mona Héritier atinda groupe ya bato nalobaki na introduction awa atinda groupe ya bavoyou badodi shungu bato belé oya ye baka balobi biso pe photo bunda po soki Fally azongisi musique eza intérêt ya biso pe
ya biso nyonso tu yango héritier atindi biso mwana mobalo moi je pense na bandela langage ne mukie comme ça tozonga est-ce pas ba communicateur ya fali boka retour héritier azwaka pa na bango tout bandela. Il a fallu qu'il y a la date du 29 octobre. Voilà, que Dieu vraiment bénisse cette journée-là. Je sais que il fera du sale. Ça sera un grand concert. Il va donner de la gaieté, de la joie à ceux-là qui l'aiment et surtout à ceux-là qui aiment la musique. Parce que ça, la musique. Et le retour, ça n'a pas. Ils aiment la vraie musique. Surtout les Tsingabo. C'est l'oreille bien et c'est bien. Donc, batona baroye belé ko soutenir baya batia maboko parce que bate belé ba obeta ndule pona bango moko ba lukalar mais batu musu ba obeta ndule na Congo yo ba obeta ndule na Congo po ba tombolango Congo parmi bato ba tombolango je pense qu'il y a une élite aza parmi ba oyo penza so ba batanga Congo ba musiciens ba rotanga et quoi de plus normal que de soutenir son événement. Au moins, même à Bercy, par combattant contre bazo menacé, bazo sa mambutu, mais il m'a la soutenu déjà depuis. Parce qu'on a la musique nano. Voilà, donc makambo na lo banalingina tout al bakote mutu moko fandi na point ken pia na la so ba preuve. O héritier watana bazala soutenir fali, nga pesa bino ba preuve. Bino pe bo pesa nga ba preuve. Na koza na be mission ta 10. Oyo héritier wata aya ko soutenir toujours des événements minene ya ndeko na biso artiste musicien Fally Ipupa bino bolakisanga vidéo moko o Fally Ipupa pe aya kapé ko soutenir héritier wata normalement soki totali bien na ndenge makambo ikende concert nati ya héritier ko betama le 21 awa normalement ba wabe bo abatu ya kotontsela déjà héritier place soki bozuka consigne parce que aza garçon moko azalaka motema polele na Fally Ipupa là nga na oloba parce que naza ba preuve ya bato héritier délégué en coulisses nga na oloba ngo na ba preuve ya bato héritier watanabe a délégué en coulisses là jésus na wala sabino na ba photo tukanga ba dodi shungu jour wana ba batema ba boya caméra bango bakena na ba coin ba la bagarre na ba combattant je vous dis la vérité. C'est la vérité que moi je vous dis. Non, j'irai. Voilà. C'est ça. Non, j'irai. Bon, quand tu as héritier, avant quand tu as un communicateur, il y a côté Fally. Bon, quand tu as héritier. Au ça, la bataille, on a son tolinga dans la Californie. On a déjà oublié mon touté. On est fort dans la Landeni. Bozela. Ah, on a côté Marambwa Kofi. Pardon. Bolimbisa. Rapidement, il y a Bastad. On attend aussi, il y a le stade de Fally Ipupa, où on appelle ça qui stade le 29 octobre, si je m'abuse. Date est-ce qu'aujourd'hui on peut voir Héritier Watanabe en tant que jeune, en tant que Congolais, donner de la force aussi à Fally Ipupa, où les Lazapé jeunes, Lokolayo, a osé. Quand on a dit que Congolais nous sont trop des stades. Artistes congolais sont menés à son mérité, surtout lui. Pourquoi pas lui? Donc, comme a dit que Dieu soit avec lui, m'a amené les cas bien, et les cas bien, et les cas tellement bien que voilà les cas. Il a les soutiens de Héritier Watanabe. Entre nous, tout est à la 2020, en février, merci. Oui, qui est parmi les rares soutiens. Moi, j'en faisais partie. Ah bon? Voilà. En tout cas, makambo Héritier Watanabe lobby. Nga loba ngo te mais nga za ba preuve atinda voir même ba maître baya bazala wana ba accompagner ba maître au Fally atie po soki bitumba babunda yaya na osenga Jaël bobende mo matoi pardon wata fabricazo beta Boyo kalangage sikoyo ya ndeko na biso Jaël Show. Est-ce que Jaël Show officiellement boye balakisa biso ki atavara na F victime, balakisa biso ki aza parmi baminoko toboka ya Fally Ipupa. Jaël Show aza parmi baminoko ekufa ya Fally Ipupa. Baminoko toboka, baminoko tengama ya Fally Ipupa. Boka ba proposer ba pona Héritier Watanabe Nzambe. Au risque de mettre un pierre pour
on a la Gaulois. Bah, ta fille, elle va soudé. Mettez-moi de j'aime, s'il vous plaît, partagez ma suite. Mettez-moi de j'aime. Moi, ta fille, elle va roti. Quand on a mis ça, moi, wario ya mawa, bakoso ba billet. Obando tali sanga mandoki, wata na zana lititi ya lolemo. So na tie mot d'ordre, wario ata moko tote ma portail na oya concert. Wata, on pas so komi sanga ba fie nanga. So na déstabiliser concert, ba fandi ba oyo bola nanga. So to bunde lo ta ba wario. Ba défenseur ba okota, batu ba okota. Tofan to ko me bele na langage moko ata wario moko to sonda biino garder ngala vanda na tika nga sauter nga sa promotion parce que to même to sa promotion est-ce que va faire nga masaro boko na teke wata makamto sa na oke poto 32e degré plus ngomba masala pia kana stade de martyr écoute zati wata qui se met dans madouté qui se met dans musique té Michael Jackson na niveau ya kisi ya suka pop star numéro 1 dans le village va y Michael Jackson alors ça t'a ça pub Drake pas bima voilà en tout cas na clôturer awa parce que na senga ça bino na kota 4 sujets na senga bande konangai batu nyonso to bako combattre concert ya héritier mais pardon tous un peu que ne sabawa yote bino bako combattre conseil héritier te koza son ba wario penate te bino kutu bo soutenir nde héritier Watanabe parce que lelo soki héritier Wata asali piaka na poto en tout cas et comme ça parce que héritier soutien o ya tchaka pa na bino ba wario héritier Wata a mérité na événement o héritier azobeta azo mérité vraiment bocha espoir et que ça la biso toujours bien to soki sa émission oyo ser nanga poli lumba ve nanga luizo mbata na vidéo oyo ya ndeko na biso merveille rambomba bilo représentation ni musique donc c'est-à-dire bato faire maman na loba faire mo kayebi en fait on a format ya 28 000 places mais la PC condition fa teka 16 000 billets donc nanga za faire le préparateur na ko sombo ba bien merci beaucoup tokati wana merci beaucoup to monani à la prochaine ba sujet zande ebele na plus de 286 sujets mais moya ko sala ngona mbala moko ezate na koti 4 etikali 280 sujets merci beaucoup.